Très bien. Petit no fille de Léon Tobala, vous allez être. Abengi ngate. Artiste comédien parce que belé abengi ngate. Abengi ngate bossa ni ngai problème ezala ngota. Muta benga nga fiston tanga bali mariage honoré ya na ya bengi ngai. Ba oyo mamnani takala benga kinga na mariage na. Fille de lo oyo yangani yangai pe na mwano yanga. Bo yo tunela nga ngopwadi. Ah donc vous avez invité témoin. Ah invité ngai te ngana zana tina ya fête wana te. Donc yé vieux wana na fête na nga zana tina wa te. Auditoria pe ndoko mingi mingi likambo zo René lelo na monde bino ba artiste. Phénomène ya poison. Tout le monde déjà bâti combo ya Legina Ada, Raïs, tout le monde peut combo à président Lombe. Qu'est-ce qui se passe likambo phénomène ya poison? Est-ce que c'est vrai que empoisonnement ils ont régné na carte d'artiste comédien? Est-ce que ce que ça ya solo, est-ce que ça normal au bomanoka ba petit bon? Au bomanoka biso boye kaka. Bana na biso. Famille na biso. On va nous poser à l'aise. Nzamba za likolo. On va nous poser à l'aise, c'est ça normal. Oh, bon hier. Oh, maintenant moni wana te ozawana. Ngabi wapi? Oh, maintenant mnangana uto lekala na moni batu nyonso tu wana ba Lombe ba Masumu ba Bodo ba Tito ba nani ba oh wapi? Oh bango pa mama première dame. Quoi? Ngabi oh na ebité mais nga obenga pété. Wera lobaka soko bazita ya kobenga yo te. Koza pressé. Koza pressé te. Sinon yo simba touche. O simba pe touche, ba misu basimba ka pe ba touche. O ba bengi yo te mokei. Est-ce que nga première dame a yebi mbalo sombo te? O ba kendeki bango to tona ba leki mbalo sombo. Oyo ba kendeki nyoso wana. Baleka ngai. Peut-être ba moni yo za mo impoli. Nga bango mbaza ba impoli. Nga ba makamba pamba na te. Ngai na za mobali na za mongo. Polele. Soso la zate ya. Bazala ka su te nyoso wana ezana ezo parti na mitema mabe. Mitema mabe yo kan sezani. Ponini. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bandeko balandi ya Africa Elengi TV mbote mingi epai wapi bozwami tozali na mbano makoki lelo ya ko déplacer ya koya na commune ya Kinshasa na Kabamba. Tolandi ya Freddy Mbalio Sombo na yende tokobeta masolo na ndenge botinda ki biso to lukaye par rapport ya empoisonnement ezo leka lelo na monde ya ba artiste comédien. Est-ce que est normal point de vue ya Freddy Mbalio Sombo par rapport à makambo ezo leka lelo? Est-ce que ça vrai to pezali ya solo? Est-ce que ba bengani mwasa Dadi Dikambala na ndako papa famille ya Dadi Dikambala nyoso tu wana ya Freddy Mbalio Sombo akoyebisa biso na émission lelo ya Freddy Mbote? Mbote so eboni. Bien. Bandeko balandi Afrique Elengi nde batini ngana ya kolukayo par rapport ya actualité ezo le kalelo na monde na bino ya art dramatique. Après liwa Dadi Dikambala to mona na résulté na stade Marty. Est-ce que c'est vrai que moi ça Dadi azan a pas problème sérieux na famille Dadi Dikambala? Bon kozala bon
kozala na problème sérieux et kozala un peu trop grave kozala na ba problème sérieux ponga na pena na kati ya famille na bango te na yeba soko bazana ba problème sérieux na yebi makambo na bango te na yebi te soko dadi azalaki na ba problème na bandeko na ye bon basala ngo lokola revanche pa mwasi na bana wana nga na yebi te ponga na kati finale ya famille biologique na bango te mais kozala na komona oyo eleki nde wana nga na moni mais oyo kozala na kati ya ba problème na bango en tout cas na yebi Fredi ya moni ni famille tomonaki ndenge dadi akundami akunami malamu te akunami malamu te na ndenge ni na ndenge biso tosalaka na ndenge biso moko NTPC na baekiri nyonso ebimi ya oyo ebimi ya sika nyonso moko emonu vivant tokanisa nani ni tokanisa ya Jise Masamba nayebi wana nga nayebaka wana te donc ndenge pene tosalaka kokunda moninga na biso mpo topesa honneur na ye yango esalamaki wana te mpo na nini eloko ngai nasepeli na bana po to bayokanga lelo bazalaki soko likambo moke bamasumu balembongo ntango olobi masumu alembongo de olobi biso oso tolembo mpo towana kati NTPC bato ya organisation mobimba bachef wana nde balie mbongo ebandeki koswa biso toza na bafamille na biso zoye omoni nga na bana deja basi bako bagrande fille baomona papa na bango bazosaliri bango université baotunanga papa qu'est-ce qui se passe soko eza nde makambo ya bambongo alors faut pas encore parti là balingi kutu nde nakoma ta pembeni mais nga na yebisi bango soko bolobi nakomaka te donc natika mpe mosala oyo parce que mosala oyo yango moto esali lelo bino bozala oyo boza tobandaki kocomprendre ezalaki jalousie donc kaka ndenge lelo eza mpe na makambo ya bamatch oyo babandaki kodirige balongwe bolingi bawana ifo bazwa lesheki mpo esala nini donc yango eza na mosala na biso eza jalousie. Ça veut dire que bino na famille ya Vieux Dadi boyokanaka bien te na organisation matanga nga nazalaka te papa masumu papa masumu président Elombe Tsakala banani nga babengaka nga te nayebi ntina oyo bango babengaka nga te parce que en tout cas nzoka mokonzi monene na deuxième vice président ya papa eza kwanga te soko konéglige mpo na président masumu nandimaki te songi aza wana oyo totongi président masumu mpo bokonzi tu batongaka ye tolobi no président le mosusu likambo mosako eza kutu ya lobaka te biso toza wana toloba ya kofana na ye mpe biso toloba na ye tolobi totongi président na kati ya NTPC biso na ye na camarade na nga wana neti yo zowe nga na yo ndenge lero tozotonga tozoponga no tozotonga sikoyo botongi ye na nsima mokongo koloba kuna ye sikoyo ake koloba sikoyo président tellement atali mpe monene ya moto yango moyeba ifo basala kaka tobenga ye te donc na funérailles ya Vieux Dadi babenga ta yo te nayebi kutu pete ndenge natali de loin mais naza na pasi ya leki na ngai. Merci. Maman Denise Ayamba Bakter, tout le monde va président Muyombe. Yango wana babengi ngate balobi ezaki salongo. Nayebi te soko Muyombe ko zakala salongo. La présidence ça il sait pas ça. Nayebi bango nayebi te. S'il péché nga pas ça. Te salongo mutu esalama. Yango wana bakendeki kuna. Oh. Donc ba isola yo. On nayebi kutu te mutazo benga nga premier vice président Alain. Aho benga nga nga sa ndako na fandi. Président bonnie. Oh mena moni wana te oza wana. Ngabi wapi? Oh mena mnangana utoleka na moni batu nyonso tu wana Elombe masumu bodo tito banani oh wapi oh bango pa mama première dame quoi ngabi oh nayebi te mais nga obenga pete wena lobaka soko bazita ya kobenga yo te koza presse te sinon yo simba touche osimba pe touche bamisu basimbaka pe batouche babengi yo te mokei est ce que nga première dame ayebi mbalosombo te oyo bakendeki bango nyonso twana baleki mbalosombo oyo bakendeki nyonso wana balekaki ngai peut-être bamoni yo oza mo impoli nga bango baza baimpoli mpo nga aza yaya menga na kamwa ve babenga ba président Saïsaï babenga ba papa Tito salongo asika yango wana
Ah, donc bato bazaki sélectionné balobaki ezalaki salongo sikoyo na kamwe na basalongo ezalaki yango wana batito salongo. Est-ce que dérange yo te dérangeanga te eza makambo te bongo oyo tokutana nango mpona kokisa lelo okokisa 40 ans na me awa ya métier 40 ans eza baje oyo nga namona wana te wana mikeleke te na yambe ya ndimosi lobi alobi akima bino bato ya théâtre mpo mitema mabeleki. Très bien, aza na raison na ye aza na raison soko otunaki mpe na bia linga ya fungolo abiye mpe baizolaki na tomboki ba mama Denise ayebi te bongo ye aza salongo te donc bon babandeko na biso elekaki nango tosololaka la miable balobi baexplike basali nga na ndimai nango yango te mpona ya nango na sens te comprendre elingi koloba te oyo bakendeki te nde mama Denise ayebi bango te te surtout nga mpe nde mbiaka te ayebi. Donc président donc yo oza na kati ya NTPC oza mpe na kati ya Sokoda naza na kati ya Sokoda moto abenga nga na kota na Sokoda président Masumu yango nazaka mpe reconnaissant oyo ezomona na yango wana oyo ya mbalo nde tosepelaki mwa ndambo oyo président nyoka longo akomi nde tosepelaki oyo wana mosu elekaki wana zoe ezaka ndenge nabengi yo zoe. Mais lelo eloko ezoleka entre Vieux Verkis na président Josa est-ce que bozo vendre pe bozo lobelango te ngai na makambo wana kendaka yango te wana eza bitumba banzoko okomprendre banzoko mibale biso toza baleki ngai nakokota na makambo wana te fo tuna makambo wana baprésident Masumu na maître avocat na biso ya ntebele elombe ye nde aexplike bien ngai nayebi na ngai ata ndenge babandeli te na ndenge bapesanaki bapouvoir nayebi te alors naoloba nini balobaka likambo oyo naumeli ko ça fait déjà ta 8 ans 9 ans kuna bafutama ndeni chaque fin du mois après soko 6 mois après 6 mois oyo ezalaki liboso wana après 6 mois tokozwa babie biso soso mibaye na télévision pardon après 6 mois apesi bino soso mibale na baba mwa balari wana mike sikoyo nde mbalo nde moi ça va quand même. Donc président Josa tolo babongisi mwa muke mais va obongisa po ayebi pasi ya baartiste pasi ya baartiste eza bavie mpe bayeba yeba pasi ya artiste me kiyanke ozo comprendre kiyanke nde ezaka bien te eza makambo omoni bitumba wana ya basokoda yango kala uto yebisa yo nga pena place ya koexplike eza te mpo nga kotaka makambo ya bavie te bango wana tu baza bavie na nga do nga oya okoma wana asalaka malamu tobetele maboko esili. Première dame honoraire maman Olive Lembe à hôtel Rotala papa Sonzo est-ce que oyebaki oui nayebi nayebaki osepeli nango oui wana mère na biso te wana mère na biso atikaka biso te asala eloko monene ta vie Sonzo bon lelo nzambe bazongisela ye ta lelo via akoma alaise omoni mutu mpo aza na alaise il faut aza na esika ya kovanda ata ozangi pondu zoe mais soki ozwa na esika ya kolala yo ebele eloko nini esalaka bato bastress ozorenye na moi bamono na minata okomi na 20h ntango bakomaka 21h lelo tovandaka nguluba wana tozaka nga na yo esika tovandaka mo esika tomela mo eloko na minata te tovandaka wana mo aloyenge esika baloyenge ya makambo basi te esika tovandaka tokei kotambola na moi wana toyei kopartage esika tomelaka le tokomaka 21h moins omona motu na motu telefone bani olela mama asali nini akomi kobenga papa lere nini omoni lere te papa yo sikoyo ozala nango te sikoyo mpe soki ata babenge na 1 heure ok pale donc mama vraiment merci vraiment na nyonso asalaki vraiment nzambe apambola ya fodi toye mpe ndenge oluka o mingimingi likambo ezorenie lelo na monde na bino baartiste phénomène ya poison tomoni déjà batie kombo ya leki nango Ada Raïs tout le monde peut combo à président Elombe. Qu'est-ce qui se passe du phénomène à poison? Le monde. Combo à président Elombe. Ouais, il paraît-il que bateau peut bazar à poison, bâtir Ada, artiste comédien Ada, bâtir Raïs, bâtir peu président Elombe. Na benga ke lobby lobby c'est inutile, makamwana qui pété, les ababés les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai que empoisonnement ils ont régné na quatre artistes comédiens? Ngana yebitenga zakana bango mate. Na esi na yebisa o makambo yo. Ngaza na bango te. Tokutana nga na musala neti nga so lingo kutana nga ba artiste pe nga kutana na bango kaya groupe la mama wana yanga moko po to zakana bango mercredi okutinga place pa na nga na zalaka na ninga ka polémique te na kasina makambo o mona kama nini mutu nga na sola ka moi mukena na problème na bengi téléphone eza président Lombe président Masumu même sous rock to na cop ba bengi nga toko to sali musala toko to silisi ba yebanga so to silisi kaka ba na la ninda ku ngai
olena que nokota na makambu ya makambu nete ba poison na yebi na ngate na ba no expliquer oni na yebite est-ce que soke za ya solo est-ce que ça normal obomanoka ba petit boy obomanoka biso boy boye kaka bana na biso famille na biso on va nous poser à l'aise nzamba za likolo on va nous poser à l'aise c'est ça normal. Mais yo oumeli tolo ba moi ndambo te 40 ans, cela veut dire que moi na coli à quelle université si classe à boti pe moi na a combien ministre parce que tout la mokondia mboka wa bimaki Joseph Kabila Kabanga joie pouvoir na ba 28 ans mais le 40 ans de métier est-ce que le monde artistique ya ba comédien zo kende bien te zo kende bien parce que motema mabezali motema biso le tokola kizo to akina makambo wana te biso yaki nengwana te tu na ba vie ba yali otango mona na obenga ba vie ba kulutu nanga ba sœur nanga ba mama chako ba bipendu ba nani ba petite sœur lokola ba bibe ba auto kufa Solange Mindondo ba tuna ba vie nanga Masasi grand frère c'est pour mon propre vie nanga Masasi ya sele c'est mon vieux aboko linga na parler nae mais na parler nae na va na parler nae oui moi nanga libosa bota mi na parler nae tu ba mwana te okoyeba te po mutakolo bango muto aza reconnaissant mais oui lelo bakota la reconnaissance bana musuna bimisi muso wangani alobinga na bimisi yete ngana to wele lipete mais ba tu ba yebi ba bukani na koseka yo bimiki zengi ozo comprendre ça ngona tina moko te muto ya konima ndimi zoe soko lelo yo boyi ke lombe mutasali po yo bima etali yo soko lelo yurisi la boyi ke lombe mutasali po ya zala yurisi lo za etali. Donc motema mabe do kosolola elengi ya lolemo zoe omiki ngana sepelaka na yo danger na motema motema nde yango likonzi vieux Freddy chrétien nga chrétien du sang donc mwana mama pe na mwana mama catholique du sang donc neto quand na CCE sambela rasoki na Saint-Rombo na Saint-Rombo so église des noirs Malokuta église des noirs ya ka tu vois que vieux Freddy assemblé à son église des noirs église Moroboé balongola ma papa avant ko tabani oya mona nga ya la photo émission to salaka avant sortir encore anani ya nani ya Pululu avant sortir encore à Pululu église des noirs balongola ma papa te na beti de solo na otika mutu mangwau yebta sambela kuna très bien petit no fille de Léon Tobala vous allez abengi ngate artiste comédien bazaki belé abengi ngate bosa ni ngai problème ezala ngota zaka leki na ngai makambo ezaka pe belé donc ezala na coutumier makambo abengi ngate muta benga nga fiston tanga bali mariage honoré ya na ya bengi ngai ba oyo mamnani takala benga kinga na mariage na fidèle oyo yangani yangai pe na mwano yanga bo yego tunela ngo poadi donc zaki invité moi invité ngai te ngana zana tina ya fête wana te donc yé vie wana na fête na ngaza na tina wa te ya Freddy Mbalo Sombo leki na yo petit na yo fali pour pas DiCaprio autobeta na Bercy ben impressionnant abeti bongo impression c'est pel nango abeti petit na nga bonga ça pena azongisi boende azongisi Équateur na kata abeti mbonda petit mbonda donc so na lozi mobile mongo te na lozi mobilité ya Freddy Mbalo Sombo pour pas valide nga venga ye et Fonza plus de 143 89 00 60 149 toi na kin toi na commune na ça na Kabamba et pas tu Lukaya Freddy Mbalo Sombo ya Freddy est-ce que le groupe la maman tolo bageno ezo simba koloba oui ezo simba parce que tozali biso zalo ko empire bakuba to kitaka te to mataka te zaka na kati sponsor bazali soute sponsor azalaka ne soute tuna bato nyonso zoe na yo moko siko za kuna sponsor aza allo sponsor aza te ya bazalaka soute nyonso wana ezana ezo parti na mitema mabe yo kanisa za nini po nini bazolinga te lelo zoe ya kosala publicité oyo po soko azwi mbongo akobenga ngali soutif te alors tango bokena ngo déjà na ningo wana artiste to nozala ka boya
monde à YouTube c'est comme si y a banjonzi à YouTube aux autres tapés n'attends aux autres trop tard pour pas bien combien ah mon siko comment mais bah les qui n'ont pas sali bah si t'es belé on bien rappelé ok papa ouais zoé au moninga pour ce qu'on a salé linga salé loko monina benga yo faut rater la transport na yo et ate na peso 5000 francs faut songa mon peso munene na hote moto muso yo peso munene ya te ouais alors faut rater la kezo ya royal lelo na benga pour tourner loko moko boye rôle wani faut ka zoé il faut dans préparer na mer calmement boy mer tela eloko boy pas moi na loba ko la télévision dans la teme tango yo ko kene na parler oyelinga te posa nga mbongo amen nazana no yaya na yo ve na yo na eloko na pe ko sala yo par reconnaissance vie ya benginga na ko sala ouais mais oyebi aba vie to sala biso na l'arte to poto za l'arte ouais mais yango pe ba la plupart des artistes et comédiens ba ko fa ba pauvre mais to sala kana ngote ba ko fa pauvre ni to sala déjà ba pauvre donc les artistes et comédiens sont des pauvres to sala ba pauvre c'est bon to sala eloni okola samso za riche kene na Nigeria kasi ko tuna ya Nigeria bango moi gouvernement ekota makambo masolo yango ça va lobby de gouvernement ekota masolo ouais le gouvernement ekota masolo yango oya biso so pe ba koti yango lelo ndenge lelo bazo sala so ba sale so ba tieli biso pe makambo esprit bien bani to ça pe comme to la mo na fallait ozala ton maman Denise Yambi ba artiste comédien parce que ba senga ki assistance maladie ah ouais wana ni nazali na assistance maladie nazali babenga nga na président Elombe na kota pe mikana nyo surtout OK ça veut dire que les lots qui vient ko malade ba ozo en charge to ko ya siko te de soko parce que malade tango ya radio ba ozo en charge pena ya ba blague te charge pena les qui n'ont météo santé secondaire na yo ka kike dans zaki mina na batante po nga pena akini banzo to bien te pena ya kite biso to bano lo ba ka na zo kan to bien te donc siko na ngolo nzambe to sola ki mokana mama do moi sa vieillesse maman vive maman Mado moi ça vient sans souci akena iko tala ye yem tabetela inga lisolo lo bisiko ça va banini banaka si ceci azam parler azonga déjà mais groupe sans souci les groupe ya pire vena yo ah oui est-ce que le lot aux rappels fiers sur babenyo que nous jouer na kena ko jouer chaque fois autona bango de tuna poudre na sasa de mongota ba 5 films à 7 films babenga nga ba pianga ta infronté na ninga te yango comme na auto betelo ouais po ezate wa pianga ni tika to tia poa tangu suna film wana mutu mo ngene ko monela nga na film wana ale mona pe na sima babengi nga bo zupe loko bo bana pe batangi isala ka mo bien te beteri tour na cimetière aleki na visa place bakundi moi mai comme bima est-ce que ozo se société qu'un jour au peut ça peut moi likanisi bo renouveler ton mois visa wana likambo lobi za bina ya solo fona solo na président Masumu pour président pe ayokaka elo ngani ngaka ye ayokaka za mutu atangi ayokaka soko lobi ne likamane ngwana malgré ye moka okokaka te mais to chaka maboko na obisa président le to en tout cas loko lobi na okango pas débat faut to sala tout to tala parce ye pena za na TPC visa pena bana otikala te donc ada osala pena alors il faut to que nous kotala ye pena en tout cas on lobi ya solo na obisa ngo président très bien vieux tant on tala pe monde ngo le londe ngezo kende to mo kende lentement et sûrement vers la fin ni ngezo zanga bino pour les lobos à la paix batu oyo mokili ko respecter bozala sans complexe na ba nigérien na ba ivoirien et là que nous avons besoin de soutien zate soutien ndenge baninga ba sala bango soutien ya biso ya ba ministère na biso ba konje na biso ba soutenir ba artiste na bango ya mboka ezate soutien wana ezate et puis tant on soutien wana ezate sponsor payé ezalité ba producteur ba zate major bisali lazali tiko luka major ba problème ngam nini wana producteur wa major azana yazo edende bato ba producteur yo kasi yo zo manga ba producteur ndeni major aida kande bato producteur bazaki ba timbalanga horizon 33 ozo comprendre ba producteur bango wana bayaki na bayaka na ba oyo bayaki ba tongo bayako ba Jacob Devarier timbalanga yene na stade vraiment to beti na chic choc lo yenge ozo ka producteur major mama na wana sponsor oui c'est là que faut be bana venga te to be bana pona yango te to be bana yango te nyaza ki na droit na yenga na droit na movement ya biso bongo na be bana esimaka te bino mbali esimaka te po via na ningo yoka te venga dios do bato bayaka pembeni ya ba vie bato ye bayaka pembeni na leader babosani ke bato wana bauti misato basali idéologie na bango moto abimisaka idéologie to sala chic choc lo ngi senga dia alors il faut ngape fona ndima
tango mangwa opa limité to aki 3 po to aki trio mangamba mangamba mangwa unga dede ambalo sombo to utina ngona minzoto wela pas faire bifalo to remplacer directement ba trio d'Asufa danga souplesse na fasgo est-ce que tu comprends côté outil histoire tant to yé moto abimisaka idée que ba nyoko biso koto ba vie takinga be ba mama foto ko sa eloko na biso moto ana kaka moko ezana ni ngenga dosu na bisaka idée alors tango ngana ndimi tango yo bimi ngana za ngamu na chaki idée oui c'est bon biso so tu bata idée ka moko to ba biso misato c'est bon ya yo za lokwa age na biso yo za la wana mokonzi ba pa biso misato to ko kaka maboko te to ko signer tango yo komo likone ba bi contrat liboso ne salarié non ve mbalo sombo fashana ne te ngana ninga ba makamba pamba na te ngai na za mobali na za mongo polele na oyebisa yo zwa droit na yo pesa nga yanga okolala na mbongo na ngana ndako na yo te po yo za banki te nga moko so bakende ko kotela ngana ndako bakotela ngana ndako na mbongo na ngai yo sasenga ala na pa na pa ya ko senga te mokonzi soka lobi to ko yo kapikaka mais ekomaki na bato balandaka biso na sima po ngana zaki no yanga bato ndeko to atu shikisho lo yenge 6 mais zowe moto na moto azaki na public na ye Mbalosomba sala marque na ye moko bo marque déposé alors bato balandaka Mbalosomba mangwa wa sala marque na ye moko alata kaleso na mutu bato balandaka mangwa ngadi yo sala loko mo mandefu na libumu na ye bato balandaka ye alors bato la so basangani so po biso ka so to ko jouer na Palladium bato batikali libana na babillet Palladium ya place combien 1200 places combien batikali na libanda to sala plein na plein o to yoka ke to vandeli mbongo to nie fuli mbongo yaki ba jeté Maman ngebi alaka soto tondi bato batondi ba spectacle ezala ka lisusu te ngona yebi so ba producteur bazate wana bona mona comédien boaki mutu na TV jamais na boako poser na répondre tango tingam na tino ba question mais oui donc jamais très bien ngana zong c'est jamais ngo jamais ozoko wana mona ka te comédien bani boaka mutu na TV so le comment obaka po ki mandia wana komi kam ki mandia tango kei apona jani batikali obeta pe tout te apona jani asaini tango bino bolongwe tango vient radio spake photo apona jani pe basimba groupe otikala obeta ta tout te me bakolo groupe na ngakati ezaki ya bango te ya ngati na bana obeta tour na oya mais ko jouer nengo jouer na groupe sans souci o jouer na groupe chic choc lo yenge bongo te na ko jouer nengo wana te po na kutaki bato busu bazo jouer na bango ngana ya kande ordre so na ye otie mutu makasi na longoli yo atata mvenga dio sa longwe atata mvenga dio sa ke poto o bongo te ko so ke poto chic choc lo yenge oya ko changer ko komonani wana za patrimoine mboka eza ya biso done na elia wana otala lisu langa eza kuna soko na kuti muta ocha lo yenge na longola yo tuna makizara oyebisao babenga kanga yaka yo loko ni ale bima mbala su ale bima so bwemine loko esala te le seul groupe théâtral oyo etambola Afrique mobimba ti Congo mobimba seulement chic choc lo yenge muta ocha temenani oya ocha temenani merci ya Freddy to comme la suka to comme na soka te to loba to comme na suka be bana Kinshasa bana poto base ya numéro bana poto bana Kinshasa merci ya Freddy yo merci vraiment ndenge bo comprendre le lobby soke antepese liaka la ngombongo te to lingaka ko pesa ordre merci na ndenge bo kanisaka biso ba musu babenga nga mukolo wana na matanga pena via dadi na moni pena otamboli pena na droite le rôle la famille simba makambo bo sukoli maboko mais na matanga pululu boliaka tenga pe nazalaki te ezalaki makambo ya sai na bana kitambo biso alaki te baisola mpe bino na matanga polulu ezalaka longo isola te baisole te bon masala bango tomonaki kaka likambo mpe te lokola bikonda mpe yaki yango kaka emonani yango normal alors bosalala bino tokowelaka te merci yaya le moto azalaki viva boweleli te boya owelela kuta lali merci yaya pesa bon numéro alors bana poto merci ya Freddy yeyo merci napesi ka mbote na la Rose Mboyo balobi mokono Maurice te awa te mokono Maurice na Kisasa te donc napesi mbote na Major Zolozolo puis napesi mbote na tous pepele ya Mbetolo mobali ya mama Emilie Nzemba et puis Sipi Mwela na Canada Mongita Baba Papi Musui na London Silvio Wechi et puis napesi mbote na Thierry Sandala na le grand coach na Switzerland et puis na Bosanite Patienzeka et puis Kizamina na kati ya Paris merci numéro na ngango yo plus 243
81 81 31 693 plus 243 81 81 31 693 obenga ya Freddy ngamona mbaka nga téléphone tuna Zoé naza na bureau te eloko te bureau nanga eza nzambe yende mutasalaka po biso tozala et puis na pesi mbote na famille ya madame nanga nyonso na mikili bambote mascotte de Catalas beau frère propre Daya Michel Ngolambe maman na José okay. Très bien, Dayambi ya Freddy Mbalo sur mon émission Lelo, c'était avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect via considérer biso yango et Lelo alobi boya ils avaient sans condition la pesi mbote na iget lembi antibal na Paris ba bengo étage te mais ba bengo ndesuka ngomba quoi place batiaka bena fololo iget lembi antibal famille lembi mobimba na pesi mbote na Jacob Poiti mobali ya Nana Basela na Lams na France Master nanga bosobolo mwana vient na biso Luambo Makiadi na pesi mbote na Blondi Teka mobali ya Yvette Kapesa Teka na pesi mbote na Romeo Teka na pesi mbote na bana toi poto ya États-Unis ya Canada na pesi mbote entre frères entre amis un frère il y a toujours un choix un frère reste un frère Gaspimbala les États-Unis so là les na buto lelo au boulet place to banda parce que Congo ezali combat intellectuel quoi la pesi mbote ba tout ba s'appelle une émission ngana mu na bino mu tout bo luba na lukaye so ga pesi biso emploi du temps na ye ndenge via comprendre biso toya so bo moni bo senga mutu et que na yambi été cela veut dire père qui a dans occupation na ye cela veut dire m sou patene 12 parce que toi bana BCBG bana wenge donc to comme na suka to pesi ba tout balanda émission lelo mbote pegi bokela na sima caméra Mike Lokamba archevêque ciao. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.